Oui, nous sommes le 8 juin 2023. Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur ont prouvé une fois de plus qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc au top de la ville de Kinshasa, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui, nous sommes le 8 juin 2023. Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur ont prouvé une fois de plus qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc au top de la ville de Kinshasa, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Union sacrée yango eleki okoti te baloka yo. Union sacrée yango eleki okoti te baloka. Donc c'est là, le main de la Funa, donc ranger pour les opérations de 7 jours. Donc c'est 10 jours comme ça supérieur, ranger, voilà. Ah voilà.
Awa tozali na quartier bateke na commune Matete bandeko bondi milangai lupango bazali komona oyo ezali na 9 portes bandeko likama ko kamwa bazali na problème akokota wese boka bango pesa biso de sala sumbara po de bora libulu ngapela faida kache comme les Georges mais le pango ça ne va pas ba locataire ba sumbara po na tata na mama na ba na sumbara po ba na libanda le pango toilette qualité 8 portes ba sumbara wapi. Alors maintenant balingini président Kabila longba kuna na mongalema aya ko sala salongo na lupango na bango 5 chantiers de baki yango bo 5 chantiers to sumbana po to baka kana libulu ba papa na ba mama na ba jeune nyonso ezali conséquence ya ba papa lupango na ba mama lupango tango yebi ke ndaku na ezali na 9 portes o ezali ko futisela ngo batu yeba pe ko tshela bango wesa kitoko tala ba papa na ba mama bazali ne sika ya kokota wesete pe bakoma na système ya ba sachet na ba po ba bwaka yango na fulu ko kamo bande kona ngai botala chinois oyo asali nini yo obeti bona nini obeti bona nini obeti bona nini abeti bona nini alelisi mobali na ye aleli mobali na ye alelisi mobali aya bojo yakala yo ki ingénieur ya Kishasa ebomi mutu bonti melangai awa toza na quartier Basoko na GB na commune ya Ngaliema ndaku ya niveau moko ekwei a partir ya ba 4h na batongo batu ba constater ke ndeko moko ya Gane alalaki na kati akufi sur place. Bourgmestre ya commune ya Ngaliema Clément di entete na la police ba yewana tango ba yeko sala enquête ba yeko kuta ndeko sa akufi ndenge bozali komona bazopimisa na se ya ba brique na mopanzi biloko nyonso ya ndaku epepi na motuka efinikami nyonso likolo ya bitongela mwanza ndaku oyo eza na sentinité eza na letonté eza na eloko moko te mabaya na mabaya likolo yango ekama dele ndenge etage ezaka sentinité ezalaka te biloko na kofeza conseil boy bapatron bazofuta malamu te oyo azali misala wana te akamati azwi alobiki aza mato atie nazaki apante na tie naza ménager na tie dari kama ndenge esalami ya solo soko tali bien ndaku oyo ezalaki nango kaka ndaku etongami normal mutu alingi toujours kobakisa niveau olie ke bato bazali kotonga batalaka nanu likambo ya fondation bango batiaki kako te kuna te batongi ndaku babakisi niveau mosusu likolo tala inconvénient sali mutu akufi kaka boya tofele ete ya bino bato bozali kotonga bandaku mpe baingénieur bozalaka lokoso ya mbongo te botala esika nani bokoki kotya ndaku ya 2, 3, 4 niveau mpo na koevite makambo ya boye kokamwa